Mbote mbote na biso na pesi bino mbote mingi. La médiocrité du pouvoir. Mboka na biso vraiment médiocrité leki mingi. Médiocrité ezui esika ya munene. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal komona mboka moko eza na niveau ya médiocrité nano botikala komona te. Médiocrité leki makasi. Et au Congo, je sais pas eza modèle nini. Au Congo, bato batangaka technique te. Les gens n'étudient jamais la technique, la science technique. En un mot, tout le monde est politicien, magistrat, avocat. Il y a moins des ingénieurs techniques en RDC. C'est pour cela main d'œuvre qualifiée du point de vue technique. Il faut utaka libanda parce que bamona raccourci à monene il faut salagaka économie politique. Au retour na ba congolais nyonso baza libanda. Ceux qui étudient en France, en Norvège, en Bruxelles, Oyorakako na osala économie politique. Bongo pona ni osala mécanique, industrialité. Et logo eko développer Congo, c'est la mécanique industrielle. Et logo eko banda ko développer Congo, c'est la mécanique industrielle. Chaque pays a mokili et logo développer Congo ezali mécanique industrielle. Sikoyo na mécanique industrielle na Congo, vous avez seulement 2 écoles. 2 écoles seulement à Minene ou à mécanique industrielle. Et vous avez encore un centre de formation en mécanique industrielle où ezalaki INPP, boboma yango, bo bebisa yango ba laboratoire, bo détruisa yango, bo pia yango. Mboka ba développer yango kaka na mécanique industrielle. Ne loko mususu te. Yango bozomona parce que vous êtes moins intelligent. Bah, diplôme à l'Okuta, tout le monde est docteur au Congo. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est maître. Tout le monde est professeur. Mais sur le terrain, la réalité n'est autre. Que Bozana Bino nul sur tout le plan. Yango monipe bapaya. Ba yara kaka. Na ba domaine oyo bino ba congolais bolingaka. Asa juriste. Combien de personnes bazo bimana? Bazolo bimana ba grande école technique. Baza boni. Combien de personnes? Bongo payer vous allez industrialiser n'engeni. Les loso ba ina machine moko boye. Machine moko à transformation soit il y a ba jus, il y a ba yaourt et vous senga motoyo atekeli bino machine wana ayaye moko ko former bino. To bino bo kende pa na ye ko za formation pour bana ko manier machine wana. Or que c'est incroyable. Il y a un moni bapa ya peta mbayaka na Congo bazala kaka ba politicien. Bazala kaka ba officier militaire. Bazala kaka ba rebelle ningi ba congolais bazala. Vous comprenez? Après ba ngope bazala kaka na ba diplôme wana ya ba économie politique. Logo la bino. Jamais oyoko au congolais moko boye. Azana diplôme à monene ya technique, asili sana Chine, asili sana Japon, azali technicien monene. Jamais. INPP bande ko fungulo, ko former bato. Tango wana zomona ba jeune ba osala ba antenne à parabolique, ba osala ba antenne ya ba télévision TNT. Ba surtout bana njili, bana limité. Ba yebaki bango makasi na bango pona parce que ils étaient formés. Alors ba jeune wana nyonso ba bima. Bakenda kenda ba Afrique du Sud, ba Gabon, ba kimana main d'œuvre qualifiée. Les main d'œuvre qualifiée ça la soutien. Au monde ba jeune ba osa na ba ma papa, il y avait des coordonnées. Il y avait même des coordonnées ba osa na ba ma papa, ba osa na ba chaussures. Ba jeune ba sala qui très talentueux, surtout ba na njeli masina kimbanseke. Ba qui ba grand technicien. Lelo Moutounio Sakomila, quand j'ai fait la politique, je suis pasteur, je suis Sokinan. Travail de prestation, ils allaient sauter dans Congolais. Tout le monde est politicien.
Mais où allons-nous avec ce pays? Ozuna Mukonza Mboka ye moko, atanga na école moko, ba ye biete, mais azana diplôme. Mukonzi Mboka. Voilà même les bazo salata ba route na Congo, ba canalisation. Donc ils n'ont même pas l'intelligence, il y a créer des goûts, de travailler sur les égouts. Équipement logistique, ba koka ko mani en côté. Mais ce que na potoa, Begouer, ce sont des Congolais, la plupart. Les Congolais qui travaillent à la canalisation et en France. Ils connaissent bien, ils maîtrisent bien le travail. Ils font bien leur travail. Si vous comment on travaille sur les égouts? Tout on a des égouts na banzela pour éviter les inondations. Tous en a banzela kitoko. Togo tonga banzela archaïque te. Na moni nzela bazo tonga na mbushimai na seki kutuna koseka. Mais ce n'est pas une route ça. Ça prendra pas beaucoup de temps. Ozomona amateurisme moko ya kosakana te. Il n'y a pas un travail de prestation sur tout le plan. Congolais nyonso sont juristes, Congolais nyonso sont avocats, Congolais nyonso sont soginani. Aucun Congolais azali technicien. Soit na parlement na bango, na chambre basse et chambre haute. Nani azali grand technicien na bango nyonso. Ou azana diplôme, il y a doctorat en technique, en ingénierie technique. Azawabi. Po ba yebi na domaine wana bakosa kate. Po ba yebi na domaine wana bakosa kate ko rattraper yo. To mona ngitango bazotonga hôpital à cinquantenaire. Les Indiens, bazako koka ko départager marché na ba Congolais. Tout jusqu'à ce que ba babo, ba Congolais bokozwa ba installation électrique, biso to kozwa tuyauterie à maille et gaz. Ba Indien bazwi tuyauterie gaz na maille. Ba pesi ba Congolais électrique. Les Congolais ont passé 6 mois ba koka ko sala ba système de câblageité. Ba Congolais, soi-disant ba technicien congolais. Jusqu'à ce que tu es ingénieur à Kimi, na hôpital à cinquantenaire, ingénieur à Kimi, marché au son à Maboga Bendien, Bendien Baziango, 2 mois à Pamba, Basilisi Moussala Nyos. Pour vous dire que les Congolais sont nuls, les Congolais d'aujourd'hui sont nuls. Ba grand médecin, Bango Nyos, Bakenda, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, il n'y a plus rien. Main d'œuvre qualifiée, Zarango sous la Congo. Bosé Anabino et Logoté. Mukonza Mboka Kutuye Morazan a faux diplôme. Vous imaginez ça? Le chef de l'État Azan a faux diplôme. Prestation et santé. Sur le terrain, il faut mon agaga. Immaturisme. Oyazanango. Incompétence. Oyazanango. Mais ils grave. Il faut porter plainte après mandat naïe. Azala Ozare. C'est un usurpateur. Usurpateur d'un faux diplôme sur le terrain. Aux hommes immaturisme. Aux hommes médiocrité moko impossible. Qui n'a pas de nom. Congolais a un orgueil à exhiber diplôme naïe. Nganaza ingénieur en droit politique. Babilo va pas wana bosalak. Pour la niveau na polytechnique. Polytechnique. Il y a plusieurs filières. Obogobima ba vrai kalaka kuna ba technicien ingénieur. Il y a minene. Ole boa ko kosaka ba tuta munyo na ba faux diplôme. Ba diplôme moko ezaka na ba domaine moko en littérature. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et comme ça la Congoni. On ne comprend plus rien. Congolais en orgueil, pola. Dans la médiocrité sur tout le plan, on a pas de domaine, il n'y a pas. Médiocrité, la médiocrité. Il n'y a rien de prestation. Bango nyonso yorako yé à ça la littérature, yé à ça la philosophie. Bon philosophie, on ça la même la bisoni.
Et comme même la bisonine, oh, il y a ça la latin, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que ça va apporter au Congo? Et puis au monde appelle Naba nango bazoya kotanga na poto bango nyonso ka ndenge moko. Au monde atie mwana moko a congolais aza makasi na technique lelo rien. Tous. On a ça là. Bon, tu peux faire la gestion économique. Mais yebara ke économie à Congo et gozala oyo ozo sala te na poto. Nous devons créer notre propre lignée économique. Tozana moto to copier mindele te. Yango monito comment vous copiez bango tina poso nzoto tonito comme pembe. Pour la ignorance. Vous êtes noir, vous restez noir. Noir c'est beau, non? Quand tu as une voiture noire, c'est beau. Mais quand tu es noir en peau, c'est mauvais. Mais comment expliquer le phénomène en England? Comment expliquer le blog en England? Quand tu as une chemise noire, c'est joli. Mais posono est moindre au ligne à moté. Oh, ce qu'on a robe, moko ya kitoko noir, kitoko, wano sepeli nango. Mais poso nzoto linga mote, olingo koma pembe. Mais mundela azola ta poso, azola ta bilamba ya muindu. Pour vous dire que la peau noire, c'est toujours la meilleure. Médiocrité de tozoboya. Borgeye pola. Borgey wana tozoboya. Tolingi bozala vraiment bato ya mayele ya solo. Tolingi bozala ba vrai technicien. La Chine s'est développée par la science technique. La Chine a comme puissante grâce à la technique scientifique. Ndenge basalaka ba téléphone, ndenge ba montaka ba pont, et ingénierie ya mwana oyo bino bokosala. Bwa koyebisaka biso te ko naza juriste. Juridiction à Congo et vous allez en France, vous allez ba copie coller na makambo yebitina te. Juridiction à Congo, il faut établir na ba culture na bino, na coutume na bino, parce que la juridiction occidentale marche avec leur culture. Bon, charia est zanini chez le musulman. Charia c'est une juridiction, ils ont marché na islam. Bozo boyango ponanine parce qu'ils ont marché na bino. Est-ce que charia zagana makamabe? Non. Est-ce que la charia balobi batu ba se suicider? Non. Bongo bobo ya ngo ponani parce que ça fait pas partie de la culture na bino. Bongo bino bokino tanga ba classe oyo ezotambola na culture na bino te ponani. To boyinde ba makambo ya ba faux diplôme, to lembi yango. Et puis ba diplôme ngo ya kaka ya littérature. Tout le monde a des diplômes, il y a technique. Il y a des diplômes techniques. Au monde a des choses. Kune ko sakate bako peso musala moko boye fait ça okangami osili mayele oh mais yo lo bayoza diplômé na mécanique industrielle lelo so otali ba camerounais oyo babana ko envier biso baso ya kotanga tina INPP ndeko nanga lelo biso to tika na sima ba camerounais baleki biso musika ba camerounais baleki biso na mayele musika ngana landaka ba reportage scientifique mingi ya ba camerounais na yebisi bino na pressure kaka bango baza mibale bakoye musika tozalaka modèle na bango mais lelo tika du point de vue agriculture mécanisée et états sédimentaires au bino bosalaka. Du point de vue élevage scientifique, ba Camerounais lelo tozana bango te to kokana te. Cameroun oh ba Camerounais ça va hein? Longo excusez-moi longo ni ana ba Camerounais ba yebi baza mayele ba Camerounais baza mayele wana totia na biso tembete biso to komona biso bazoba au mona jeune congolais kutu abundani azimo bambongo na pasi mazane na projet na moto
akomo luko nangina sala flat o nangina tonga flat nangina tonga hotel moi bolimbi sinazaraki na tinela réseau ezalaki te na capter réseau te ba camerounais ça va biyo yoso mona na mboka nini o un politicien azana mbongo koleka homme d'affaires oh asui mbongo ngo wapi alors médiocrité ndengwana ki muyibi ndengwana na kesi ya l'état mbongo bato yo ba contribuable bazo bimisa mbongo na bango. Vous savez quand vous voyagez même c'est facile quand vous voyagez vous savez que le billet le plus moins cher na mokili zalaka billet avion vous payez d'abord un billet à $1200 Air France. Vous savez que avion yemoko azozwaka $500 ya pamba $700 nyonso etikalaka pona ba frais ya aéroport créneau taxe à l'état taxe à douane boy na boy billet kaka avion pamba. Vous savez combien de gens voyagent tous les jours? Vous savez combien de gens voyagent tous les jours? Mbongo ane c'est un bino. Et c'est un bino ba contribuable. Après boyoko 12 millions et bungi na caisse à l'état. Mais un bino. Bagoyi ba bino mbongo na politicien ndenge ne pi botiki. Alors bino wana bazo sala bino ngo bandakala. Et bozo lo baki bo pesa Chilombo deuxième mandat po azali mwana mboka de père et de mère. Bandeko na kopesa bino astuce moko soko moni mutu azana kombo ya muluba kabongo ngoyi Chilombo kabadi kalonji azako sala yo ba commentaire ya Chilombo deuxième mandat ye bakaza rwandais balata ba kombo na biso ba kotela biso na ba Facebook na ndenge moko ya kosakana te soko moni kaka azosala propagande ya Chilombo soyez bloqué ye ko répondre yete soyez kaka kota na profil na ye okomona bisika batie bloqué o bloqué na pété o longoli ba rwandais basala filière moko ya makasi ba côté la biso na Facebook na Twitter na Instagram na TikTok bazana ba kombo ya baluba parce que ils ont beaucoup grandi na centre pe na nord-est ya Congo. Oyebi Rwanda na Katanga ezali plus proche que Rwanda na Kinshasa. Parce que sont aux sud Kivu. Aux sud Kivu. Na mupanzi ozanani. Ozana Tanganyika. Tanganyika ezali wapi? Ezali Katanga. Ozana Pweto ozana Tanganyika. Mbala moko komi na Katanga. So ozana Katanga mbala moko kicho komi na Kasai. C'est pour cela baza mingi na Katanga, bazali pe mingi na Kasai, balobaka Chiluba, balobaka Lingala. Alors bayebi biso, mais ces gens-là nous aiment pas. Ce sont pas nos frères, ba Rwandais. Oyo Chilombo alobayi ke baza bandeko na biso, bazande ba beau frère na ye po mwasi na ye andako. Aza muni ya Rwanda. Mais baza bandeko na biso te. Ndenge nini Rwandais aye na mboka na bino. Akomi mbala moko vice-président, sénateur à vie. Bino moko bana mboka bokomi ata na ngwende wana te. Soko yoka mutasoro bano no to pesa ka Chilombo deuxième mandat. Mon cher, bloqué ye ngamuna tindi yo. Bloqué ye azali Rwandais. Soko za Congolais azali Congolais ya zoba. Ya chana na za chidingi dingi. Na ndenge na biso baluba tolobaka. O baluba nini ba no ko voter Chilombo médiocre ndenge wana. Na mona ka baluba mingi okomona soko moni yeka ko comprendre que na biso to benga bango ba chidingi dingi. Donc azali zoba. Azali zoba. Chilombo c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. C'est juste un opportuniste. Il voulait même faire un pacte avec le diable. Et bonga moko na Congo, ata bourgmestre. C'est quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Azaki na moi misala na mike y a ba coup de main na ba poste wana ya Belgique. Mais pour combien de temps? Vous savez quand tu travailles, aux ana qualification moko ya malongate, aux alaka na manutention, aux ana manutention, aux otindika ba courrier, aux ana na file ya tri o biso benga ka tri sali ba bloka mike ozo pona ozo tinda ba misala ya mike parce que oza na qualification moko ya malonga te oza na diplôme ya malonga te
est-ce que Chilombo soki temps ya ko sala ta formation na poto? Non. Pona nini tata na ye abanda ko lia mbonga Mobutu baso kabula na bana. Tata so azotindela bino $10,000 chaque mois. Est-ce que vous aurez même le temps autant? Tout temps ya ko ce qui mitanga qui déjà. Vous créez des projets. Vous exécutez des projets. Parce que de la banque $10,000 chaque mois. Donc, parce que fils à papa, bana gâté. Parce que c'est pour cela qu'on a même sur le terrain. Quand il parle, il croit que il dit des choses vraies. Or que Batibazo s'est caillé. Mais il se rend compte qu'après, et il a plus ou moins 700 et quelques conseillers. Nansi ba conseiller on peut baza mayele mingité. Yoka Mouyaya makambo azoloba. Yoka Mouyaya, soi-disant l'homme intelligent, à Colina Bandal, Boyena Boye, à Lobi, Macron a Yokaki, Moutoumoko Azako Lobanaeke, Bandal c'est Paris. Yango Macron a Lingaki a Kenogota la Bandal, qu'est-ce qui se cache à Bandal? Bon. Il y a lobby Bandal, c'est Paris. C'est trop bête, hein. Il y a Mouya Ayaga Paris, c'est Mona Paris, Ezali, c'est un quartier, c'est une commune. Paris, c'est une ville. Ce que le bagage Kinshasa, c'est Paris, on peut se comprendre. Kinshasa, c'est une ville. Yo so mona na Paris eza na ba canalisation ya ciel ouvert o ba mama ba koyaka na kati ba buka na makolo. O Bandal c'est Paris. Mouya ya lobige ba ebisi Macron ki o Bandal la commune la ville de Fali pour passer Paris. Or que Bandal n'a jamais été une ville. Bandal c'est une commune. Bandal c'est une commune. Paris est une commune où tu as un arrondissement, na bon français. Paris est une 20 communes, 20 arrondissements. Vous comprenez? Marseille a 16 arrondissements, Lyon a 9. Paris c'est une grande ville métropolitaine. Ça n'a rien à voir avec Bandal. Bandal c'est une commune, Paris c'est une ville. Ce qu'on a Macron que Bandal c'est Paris. Et vous croyez que même Bandal est 16e arrondissement. To Champ de Mars, où ils ont Tour Eiffel, ils ont Trocadéro. On allait dire que ouais, ça va. Tout même fallait Macron, à mon appel, to tonga Champs-Élysées na biso. Mais est-ce que vous en avez d'abord? Combien il y a salité couteau? Panzele Boukana, na ebita tambola na mutokani na kuna. Macron ba yambi ete aye na buto. Oyo ba yambi ete na bozongi na ye. Mais bino boke memaye sika moko ba betele maboko. Image o atie na Instagram na ye. Na Twitter ne yango wana. Macron reçu comme un roi au Congo. Orge eloko alingaki yango wana. Po epai moko te ba yambi. Bomoni Macron ba yambi na Gabon lo kwa mukonzi. D'abord Tshisekedi gutake yamba ete. Mutake yamba ebo ebinani. Oyo Kabuya mutu mungu wetu extraterrestre. Kabuya na oyo mutu ya cameraman ya Chilombo. Bango mibale bakego yambaye na ebité en qualité anine un président de la République. C'est étonnant, ni même premier ministre ni même maire ya Kinshasa Gentini Bungobila. Si c'était la maire de Kinshasa Gentini Bungobila nangala loba, oui, il est reçu par une autorité congolaise. Alors, médiocrité wana totika ango. Soko moni moto azolo bano azokumisa Chilombo bloqué ye na pesibino astuce ya malamu. Bloqué ye azali rwandais ba côté libiso na Facebook na ndenge ya kosakana te. Soko moni kaka moto azosala jalelo sur Chilombo bloqué ye un point et trait. Ba côté libiso ebele. Yango mona bazosala ba publicité ya Chilombo ko tia ba photo na ye. Oh, boyena boye, baso kumisa mwasi na ye.
est-ce que bato wana baza bato kokomisa bino boyebi mbongo boni o Chilombo oyebi kesa lete ya ngane lokote trésorerie ya Congo ezalaka ne lokote budget wana bayebisaka bino ya 16 milliards eza ya lokuta soki c'est vrai budget ya l'état eza 16 milliards parce que ezali fonds budget eza nini ezali fonds ya gouvernement annuel oyo gouvernement tiaka pona kotambwisa mboka mais bolongola 3 milliards botonga 1000 km ya botonga nini bolongola 3 milliards botonga autoroute botonga te ka kukumisa mukonzi kukumisa bokumisa ke pona ni bakumisa misala ya moto même mwana so azokende classe azozwa bonne note okosala e cadeau siko bino bokumisa ka e pona nini boyembela ke pona nini intérêt na bino eza nini ya wana oyo nyonso akoya même na page nanga kukumisa Chilombo na ko bloquer yo naza pe na besoin na bino te oyeka kana jalelo na bendi yo na supprimer na bloquer yo na bloquer yo libela et puis oko changer compte oko senga demande na zwaka suba demande ya batu te et puis ba vidéo nanga batu libanda batala kango te kaka bato baza ami nanga donc obando tala nonga te zelanga na ba plateforme oyo ba diffusera ba image nanga otalanga mais awa pa nanga otala songa te ben filtré ba rwandais baza ba ndeko na biso te to lingaka bango te point barre est-ce que bazala na biso na poto to vanda na bango to liaka na bango to betanga bale na bango to kota ba bar moko na bango to melaka masanga sika moko na bango non ils habitent où inconnus ils sont pas nos frères bazande ba beau frère ya Chilombo po première dame na bango munya Rwanda point barre